nanga mot de passe pona banda ko naviguer. Très heureux, chers internautes, de vous avoir encore trop. Voilà, chers internautes, vous êtes le bienvenu dans votre émission Short News avec Ekibumba. Toujours dans notre site EHP Media. Quand on parle de l'EHP Media, on voit directement notre papa Edo Amani et sans oublier Maman GH. Je vous salue à partir de London et je salue toute la famille Amani, sans oublier Mariana Amani ainsi que Marakai. Je vous salue et je salue tout le monde. Maman Gisèle, Maman Rit, Maman BT Nakati Alman, na pesibino bambote, ba maman nanga nyonso tout bolingara Ekibumba o bolandara émission oyo vraiment na bokebi nyonso ba bien aimé nyonso tout parce que émission na biso to sala kango mingi pona bana nzambe pe ba o nanu bakoti na bonzambe te bakota na bonzambe lelo toye awa je crois bozo mona déjà banderole na biso na sima oyo bakomi fondation Congo tout-puissant. Congo, vous l'avez bien vu avec lettre K. Alors, lettre K, nakati ya Congo, Toyoki yango kaka na papa Charlete, oyo azali invité na biso lelo, Toyoki yango ndeko na biso Mwanda, ndeko na biso Oscar Mwanda, il nous a parlé de Congo ya K. Parce que Congo ya se biso toza ba bantu, toyebi kokoma ba kombo na biso na sete. Nani kombo na ebanda na se soki eza Cédric te soki eza César te o ba mindele ba yeli biso nyonso toza ba kanku toza ba kiaku toza ba kalala toza ba donc na ba province nyonso tout ba kombo ebanda na ba ka existaka et non na ba se donc toyebelango koma mboka na biso sko biso toza batu ya banini wana te to koma mboka na biso na se ndenge donc toza déjà na libungi côté ya kombo ya mboka na biso c'est qu'on nous a dit à travers ba papa na biso oyo batalisaka biso makambu ya nzambe et ba message clair. Tozana papa Charles oyo azali tolobango peka na papa Charles était révérend Patrice Bosso qui peut aloba likambu ya kawana na prophète Jonathan. Tozana papa Charles to développer makambu ebele, nous avons reçu des appels, ba vidéo ba tindeli biso, ya ndeko na biso Elinzenza, ndeko na biso Elinzenza ye moko na muta yebi place outi ayebi pe message oyo ye apesi tozo kutana na basali ya nzambe oyo baloba liboso avant papa na biso Elinzenza a se présenter to aleka na ba émission ba baloba liboso pona Congo bazali soki ezali réellement maloba oyo papa Elinzenza alobi tokoyoka yango à travers basali ya nzambe to balitoi ya nzambe pe monoko ya nzambe na bamboka na biso po ete bango bayoka ka nzambe pe balobela ka biso maloba ya nzambe. Papa Charles, bonjour. Bonjour Ndekonangeki. Bonne santé pe lingomba mobile. Non, elombe à vengeance azako koba kobatela messager à troisième temps, oyazana message à vengeance pour un Congo tout puissant. Na ba discipline nyonso ya kitoko ya troisième temps, oyazako sala bisoto za la basover. Ce qui otali Moïse, abandai kotambola Moïse na ba discipline ya Moïse. Christ na ba discipline ya Christ, vengeance pe aye na ba discipline na ye. Ce qui na ye bisio Christ formé qui? Na ko expliquer yo. Moïse formé qui? Moïse marchait avec qui? Et Christ a marché avec qui? Vengeance à sotambola nanani. Donc ba discipline on a très important, n'est-ce pas si attend. Donc bref elombe ya vengeance à zokoba ko batela. Ya ye mosali po mosali zananu ebele, il faut qu'on restaurer biloko ebele, qu'on transformer biloko ebele, qu'on faire développer biloko ebele. Bandeko ndeko moko ya journaliste ya wa lobby papa. Yo zo préparer batu pour na enlèvement te. Vous préparez pour enlèvement te na lobby et développement mboka pesa enlèvement. Tale loko wana ba yebi angote. Ba yebi enlèvement pour na bango matandenge mo pepe mataka matiti. Or lelo vengeance a expliqué bango be écriture ya lettre moko moko pour bato ba longwa na boumbo. Ndeko eki ba pharisien. Oh la vie éternelle. To kende lola to kende lola. Christ aye se ba ye kolnaye la vie éternelle. C'est ce qu'ils te connaissent. Toi, le vrai Dieu. Ah, de quoi qui n'a vendu, n'a Jean 17. Ah, vie éternelle, lola.
Christ akita baloba vie éternelle eza ndenge boyebi nzambe ya solo sur la terre mais vie éternelle nde na bandoto lola eza nini vie éternelle yoka tozokende lola wana ba pharisien bokonzi ya nzambe na lola wate Christ ya bobalobi le royaume des cieux le royaume de Dieu est au milieu de vous donc lola esi euti likolo esi ekiti ndeko ekina vana tanga apocalypse balobi Nouvelle Jérusalem qui descend du ciel. C'est-à-dire que rien n'est impossible à Dieu. Toko longola lola likolo to sali yango na mabele. Kongo ekomi lola. Yango na loba ke na bokonzi ya solo ya mboka oyo. Satana to kanga to chena makala. Avanda kuna na makala libanda koto mutako yiba azate. Mutako boma moninga to longoli liwa. Tolongo lokuta tolongo moyibi eloko na yo lali libanda une semaine 2 semaines motawozango c'est possible na bo centre bonzambe toye nango mais lokola tozoko ba déjà ba mbote ebele na bana vengeance po bana vengeance tellement baza kitoko tellement bandimeli message ya kitoko ba komi ba défenseur ba komi ba homme Dieu ba komi ba sauveur en tout cas na linga bango mingi ne lombe ya vengeance azalo koma lobe pa na yo. Voilà, merci beaucoup Bino Morobo Landi vraiment na boke binyoso bandeko na biso oyo balandaka biso topesi bino mbote topesi lisusu JNT service agence oyo sunga ba congolais kotinda biloko pe bandeko na biso ya Angola topesi bino mbote kasi tozozonga na motuna moko papa Charles a bimisi eloko moko wana biso tokoyi koleka ngo bongo te boyebi ekibumba asalaka accompagner kaka masolo te mais atuna rande mituna pona bino bo comprendre solo ezali nini papa Charles le olobi loko moko Moïse ayebaki banani azotambola na bango pe banani azaki kotambola soki tolingi okolimbolela biso tanisa biso nanu na mokuse penza Moïse ayaki otambola azaki préparer banani pe ayaki otambola na banani Jésus azaki otambola na banani pe azo préparer banani bongo papa Charles pe sauveur ya 3e temps otambola na nani pe azo préparer banani ndeko iki makomi oyo zomona eza na bato bakopiaka yango ndenge photocopie aza mais na bato oyo balimbolaka yango parce que ba parole ya ba prophète et koki kozala kaka bien décortiqué par les prophètes parce que loko ba prophète ezaka ba prophète wa ko fongolango c'est pourquoi les grands prophètes majeurs oyo asalaka makomi ndeye moto afongolaka ba école spirituelle politique scientifique pasteur aza mwana prophète apôtre mwana prophète il faut prophète à l'écart pour que apôtre a un message à bâtir, pasteur a un message à paître, évangéliste a un message à évangéliser, docteur a un message à enseigner. Il faut d'abord les grands prophètes à l'écart. Moïse à l'éki, de ba pharisiens ba yo ba beng bango ba docteur na kati ya loi. Ndeko eki boyoka ba lobi Dieu ne change pas. Vengeance aya lobité. Les anesika au Dieu ne change pas, les anesika au Dieu change. Oh ndeko eki bandeko ba sepela parce que toye ko sala fierté ya bonzambe ya solo pour un Congo tout puissant na bino ba journaliste ya temps oyo ndeko eki Dieu change l'espace ya temps Dieu change les choses l'espace ya temps na bilembo ya ba homme spirituel bilembo ba roi pe bilembo ba homme de science ndeko eki Moïse abando tambola na nani Moïse marchait avec la puissance spirituelle de l'Éternel. Les noms mystiques de Moïse étaient éternels. Moïse a marché avec les 10 commandements. Moïse avec l'acteur physique on zamba ponaki Moïse. C'est Dieu dans le monde spirituel qui se transforme. Nabo moto aye Moïse. To benge Moïse lelo selo ba no ya lelo. 10 commandements na lelo lokola constitution. La constitution parce que ce sont les hommes spirituels qui appellent sa constitution et ça oyote ya parlement les hommes de la chair bato ya nzoto azana sorcellerie mais asali université ayeko appliquer sorcellerie na ye na parlement asali mebeko ya sorcellerie ka bango ba se retrouvaka te mibeko ba homme spirituel et salaka ke bato nyonso ba se retrouver alors il faut mibeko ba salaka ngo elongo na bato ya molimo boko sala mibeko parlement bokoti yango pe na bureau ya molimo to tali yango bato ya molimo to pomper yango esprit pour que tango ekozonga soyo ka yo président obandika ki dictature ko trahir mboka pas ozubi bon pas
pan aussi paralysé. Vous comprenez, mais comme basal mi be kona ndenge na bango na bakisi na bango, ba drapeau ya bango na ba makila, deso compliqué bango. Ndeko nanga na zonga na question na yo po yango bandeko bazozela. Moïse atambouli avec un nom mystique éternel. Baton nyonso attend Moïse invoque éternel. Les noms mystiques les bandeko se manifesté na 3 mystiques. Abraham, Isaac, Jacob. Donc quand tu invoques éternel, faut que éternel le Dieu d'Abraham et de Jacob. Et ce qui wanate, il faut que le Dieu de Moïse, parce que Moïse est acteur principal, il y a loi. Donc Abraham, Moïse, Amélie Bango, les grands prophètes, il y a un message spirituel, politique, scientifique. Moïse, c'est pourquoi il était très fort. Moïse marchait avec un Dieu, Dieu avec son peuple. Dieu avec son peuple. Le peuple y a Israël. Selon mystique. Et Moïse marchait dans le temps de la loi. Mais grâce, na vengeance existait, ça y est, bombani. Na kat y a loi, y a Moïse. Alors, na mission, y a Kobikisa. Na 10 commandements, na yé comme clé, y a le biko, y a bateau. Na kat y a 10 commandements, betumbo nyonso eza na kati. Nzela bazo kende eza na kati. Alors, Moïse a tambousi bana Israël. Moïse comme grand prophète a boti ba prophète. Ba Isaïe, ba Élie, parce que Moïse c'est la loi législateur, donc constitution. A boti ba prophète. Ba Élie, ba Isaïe, ba Michée, ba prophète nyonso wana baza ba prophète ya loi ya Moïse. Mais ba prophète nyonso wana ne dépendait pas kaka na Moïse, mais dépendait na Nzambe ya Moïse. On a discipline, hiérarchie, na respect ya ba prophète. Donc Isaïe ne peut pas manquer Moïse. Isaïe ne peut pas manquer Ézéchiel. Mais Ézéchiel ne peut pas dominer Moïse. Ézéchiel ne peut pas dominer Isaïe. Ne peut pas dominer Jérémie. Parce que prophète na prophète, dès que Abimi, nkolo abenge prophète, azo sala makamkola zo pesa yango yoki bato Moïse bandolo ba. Ainsi dit l'Éternel. Vous comprenez? Ainsi dit l'Éternel. Bon, on attend. Pour beaucoup côté, ainsi dit l'Éternel. C'est quel temps? Oh, Dieu ne change pas. Dieu change. Papa, Moïse comme grand prophète, n'a pas prophète ne bezaï ba Miché. Limbisa papa, et loko mogwezo ilanga na mutu. Nzambe abandi ko salela Moïse tangu nano asalaki système nini ya kan et meli banio kawana. Nde place wana ezolakisa grandeur na ye déjà azala momeli ya ba prophète wana nyonso tout donc grandeur na ye utaki wana elingaki pe kolobake ato ozwi nzela bakisi ato komi mokonzi alolendo ndenge nini wapamba liboso ya Nzambe so nkolo alobi abeto coup de pied obeta yo donc nyonso alingi apekisa bakonzi lolendo ona gagné mabele na konga nsele nga kinga kati nga tete donc alingi aloba kita liboso nanga ndimelanga yokela basali nanga pour sauver vie na yo bozunyo sokozala nango ekosala rien banganga kisi boa rien yango tous les banganga wana to banyoka wana bakota epanaye et na ligne expliquer au lisusu ndeko nangai soki mutu alotika moni nyoka satan te banyoka Nzambe baza banyoka pe ya mokili baza yango komona awo kokuta crocodile mutu mususu ko diaboliser mais comment après pasteur crocodile ba crocodile ya nkolo baza ba crocodile ya mokili yende mokili na ba voilà ye mutu abanda satana zo copier vous comprenez c'est pourquoi batso qui visuel ici ba copiaka les hommes ya révélation ba copiaka te yango na lobe loko moko je ne suis pas esclave ya loi ya Moïse je suis esclave ya révélation ya Saint-Esprit alors Moïse a laki bango que olia loba nakozong wana secret ba prophète nakozong la bien lebi Dieu vous suscitera un prophète comme moi écoutez-le or car retour ya loi Moïse la loi est comme ma grâce Moïse est comme ma Christ mais ali ba logique spirituelle kaka moto wana so azongi ba pesi elongi mosus taille mosus voilà mais moye ba yeba yango ezate alaki bango kake loi mosus ko ya mena kombo ya ngolu de Christ aye nangolo yoka là on l'appelait Moïse soki Moshe na bakombo na bango Moïse na loi ici on parle de la grâce et Christ là il disait éternel Christ aya lobi père bon lobi makambo chanjaka te oyoki Christ alo ba père éternel mon père
Dieu le Père. Parce que ezali livre ba pesiye. Pourquoi Christ appelait Père? Parce que la mission ya Christ, azo ya ko réconcilier tata na mwana. C'est pourquoi le temps de Christ, on a appelé ça le temps des enfants de Dieu. C'est lui-ci est mon fils bien-aimé. Donc, balongo libiso na kozala peuple na yeto comme bana na ye pour te bénéficier richesse ya tata na biso. Alors Christ a formé ses disciples. Lui était maître. Vous comprenez? A formé bas disciples. Ndeko yoka. Il y a un seul nom qui sauve, c'est le nom de Jésus-Christ. Yoka. Wana bisonios toye bien. Mais yoka ye moko Christ. A commis quelque part à le but, je suis le sel de la terre. Je suis Ekibumba. Je suis le sel de la terre. Oui, on est un nom. A combien c'est comme je suis la lumière du monde. Oui, on est un nom. Je suis la parole de vie. Je suis le pain de vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Est-ce que tu vas comprendre que tu peux chasser les mauvais esprits au nom de la parole? Il faut un prophète à expliquer bango. Vous comprenez? Alors, au nom de Jésus, bima, vengeance, au nom de la parole, sort. Au nom de la vérité, sort. Au nom de l'esprit chemin, bima, au nom du fait. Vous comprenez le qu'on a été? Parce que tu as la logique bloqué. Mais il y a mon pesi ba kombo ebele. OK, na Apocalypse 19 13. Ba le mikole ko ya kombo ya Nzambe ko changer. Comme on est comme parole. Ozongi na Jean 1, ba le bi commencement était la parole. Parole ndé bandaki liso. Papa, c'est pour mon que Dieu se transforme. Nzamba chanja kama kambo. A cause waka eloko ya kalawana bendi yango pesi yango forme. Papa a changé yango pesi yango position moso pour vous dire que Joseph était Moïse, Moïse Christ. Type tozokende nde bazako bima mais moi il faut comprendre bango exact alors mon la comprenant moto abota mieza force ya Hitler au De Gaulle au Abraham Lincoln au misala ya Savantel chez nous bandimi Mosé bandimi Kimbangu bandimi Christ ba prophète véritable ya temps ba obeta bango ba marteau alongwa kuna ba ofinga biso ortozali ba oyo bazalaki di retour. Yoka secret Joseph Azoloba, Nabana Israël. Alors les jours que Dieu vous visitera, or Dieu qui vous visitera n'est rien d'autre que Joseph. Mikwa nanga nzela nzele ko sala kanini, eza na rôle ya ko jouaka. Na donc eko protégeaka bango nzela bazako kende parce que Joseph l'homme ya alliance fils descendant ya Abraham na alliance na tata na Jacob alliance et Isaac alliance Joseph fils ya alliance ali boko kende bino moko te fona accompagner bino. Or le même Joseph c'est l'esprit de Moïse du retour. Christ vit kokunda manamboka bapaya zape mwambe ba poto mon ko megate ndeko. Ce que kuna manamboka bapaya soit bando servir bato wana omone de ba vienne biso ba Etienne de ba kangi bango kati ba eloana donc ce toke na muzindo to ko ba vie Etienne jouer quel rôle comme opposant bando servir na opposition donc ça biloko mo explicable. Christ nani oyo ya deuxième république o nani Mobutu azana Maroc azako nyoko makona pona nini, c'est-à-dire quand tu ne travailles pas pour ton pays, au servir tes peuples na yo na nzambe na bino kanda yankole ko bimisa yo libanda mboka OK souffrir ailleurs so ba kondio libanda spirituellement tu souffres parce que ça espace spirituel na binoté ndeko na ken Christ aye il forme les disciples. Christ aye il forme les azokomisa bato bana na nzambe, il invoque le Père. Dieu t'explique que ce qu'il adore l'adore en esprit et en vérité. Tikal la logique ya Père n'a des commandements. Pour ceux qui veulent que les choses ne changent pas, il faut avoir 10 commandements. Vous comprenez? Alors, Christ a ken Esaïe 61 à lik 4. Azuna ye grâce. Bon, ce qui nzambe azana ba discipline tende konanga eki. Ndenge nini Christ angwa, il faut avoir vengeance. Pour prophète Esaïe a lobby une année de grâce et un jour de vengeance. Discipline spirituelle, Christ va faire ça qui est la grâce. A quoi que soit nyons, le tenga na il ka grâce, na réconcilier batu. Batu ba longwa peuple de Dieu. Ba longwa musika na nzamba comme bana ya tata na bango ba solo ka bango nyons. Ikambo ezala ina ka ba souverain sacrificateur ba koti kuna, na wana pasoli rideau, makambo comme kitoko comme simple.
Christ abongisi makambo na nzela makila na ye atiki un jour ya vengeance bovanda awa bozwa idée ya un jour de vengeance l'esprit de Christ du retour na kati ya descendant na ye qui est tout puissant Papa Charles Lelo. Quand nous venons l'esprit nous dit babenga kinga kuna tout puissant babenga kinga père babenga éternel sikoyo na vengeance na komi tout sept puissant tout saint puissant esprit grand créateur donc oyoki ba terme ya vengeance esprit grand créateur père tout sept puissant parole tout sept puissant donc biso to yiko expliquer biloko moko na 7 commandements de ko kimu comme so ko cha micro n'expliquer les 7 commandements d'ailleurs na otindela yango na WhatsApp merci na 7 commandements na ko pesa ta 2-3 commandements voilà tokende kuna yo kate biso esprit saint tout sept puissant les grands créateurs biso to formé ba sauveur ba défenseur na ba homme Dieu alors biso ba homme Dieu tous ces grands prophètes Moïse na Christ message na bango ezalaki basé na 3 plans spirituel politique scientifique mais tala bato ba yeko parler message ya grâce ma politique biso te nous sommes pas politique mais mbongo politique ba li abutu butu bo politique so ibo kipe ngo te bino ba prophète mboka ndenge mboka poli boye baby mokila molimo lobi nanga yo kende simba politique bakonzi wana ou ba pasteur babanga te ya bango parce que bakonzi wana il faut ba bongwa so ba bongwani vina bino ebongi ndo moni message na biso tellement likolo pour former un Congo tout puissant Afrique tout puissant un nouveau monde ya ba tout puissant na ba sauveur to régner longo na les grands créateurs sur la terre ndeko bobongisi mabele te bote ya ba enlèvement ke lol yo mabele no église no pas passer c'est côté enlèvement église awa poto salité ba gouverneur ba biso le te ya gouverner église no tala ba généraux ba sambela tongo ko boma ba insécurité totale après préparer ba enlèvement c'est au général à côté pas enlèvement ngo etali abotoli ko mondimi moko lupango distraction. Voilà, chers internautes, tous encheminé na Papa Charles oyo biso tozo féliciter yé déjà parce que misala na bango et mon ani auti kolobelo omogo awa Papa Charles azali ba oyo ya Nathan ya Vagence oyo bazo former ba homme Dieu. Voilà. Bah, homme Dieu. Alors nous avons vécu une chose à Wanakati à Congo, ndeko na biso moko il s'est à Paris à lobby yé oyo ba papa Charles na ba papa Jonathan na bandeko mususu bazali koloba ba papa John Gefa bazali koloba reine ya Congo en fait oyo akokamba Congo akoya na élection te akoya na coup d'état te mais akozala élu de Dieu abimi. En tout cas papa félicitations to moni ndeko na biso moko a lobby na ba média yende eli oyo bozaki koloba tango nyonso tu na kombo ya Eli Nzenza. Est-ce que oyoki déjà sérieux to Dieu t'a parlé aussi que makambo tozaki koloba na bino yango tanango ekokisa ndeko eki bandeko bakolananga balananga très bien nazo expliquer likambo yo sans haine na expliquer kaka vérité ndeko Eli Nzenza soki Nzenza ou Nzenza d'abord na regretter makasi et na confirmer que tout ce qui a zoloba est libanda ya bonzambe na mboka oyo wana na zolobango awa ndeko wana abenga nga za États-Unis abenga na téléphone Papa Charles ngande oyo nzambe atindi pona ko bikisa mboka na lobi ah bon merci pas de problème tokati nzoka ndeko alanda ka be mission na ngapi après il paraît à Zana Kinshasa mwana mwasi mwa yeko benganga allo papa yokanga bien muto bino bote yaka Christo bino bote yaka aza déjà wana Esprit Saint tout cette puissance onga na te yaka aza déjà wana abia pesanga kombo na ye nakinde kwa lobi Jesus na téléphone il a na poto je crois France ou Londres ali mama loba ali bitena ko peso kombo na ye na monoko te na otindelo na message Jesus atinda komi Eli Nzenza
esprit tout cette puissant on a à côté pour un Congo tout puissant de Nzenza. Bon, pas de problème. Na katina bio que merci. Je n'ai pas voulu qu'on commente qu'on naie de gauche à droite. Après, bah au de la vidéo, Papa Charles, yo confirmé que Ndeko Nzenza nde Yesu obino bote yaka. Yo confirmé que Ndeko Nzenza sauveur obino bote yaka. Nin o vidéo yango wana Ndeko Nzenza lobby a confirmé et a tindela ki message yo John Ngefa, je crois Ndeko Jonathan nande comme susu na yebite Roger baka ou Roger te onde comme susu ye kutuma mba Roger baka penza nano azo tala penda ndeko na biso Roger te que je sali. Alors nata la vidéo na moni na bengi ndeko Ngefa est-ce que yo ki likambo yo oh papa ngape na tiko kutana moto ante na yebite na tindele vidéo. Je voulais dire quoi ndeko nangai nzambe aza nzambe ya ordre. Au monde ndenge travailler awa mutu na mutaza na vie privée nae na travailler na ko batela ka réputation na ngai ya mosalo nazo sala parce que mosalo bato babebisi yango mingi basali ya nzambe balinga ka bango lisute basali ya nzambe be église ebele na mikili ya poto bandime bavanda na bandako à cause ya makambo basali ya nzambe. Donc oya kozwanga okotisanga na vision na yo sans que nga na yo to solola. Parce que tobondela ndenge ndeko Nzenza wana azawa oyo no benge ndeko d'abord comme congolais pour na bolingo nazalaka nango na ba congolais mais akema be ndenga yaki Kinshasa azana numéro nanga azana numéro ya ndeko John Ngefa na bandeko wana bisika aza ezala na hotel ezala so abengaki ndeko nanga Charles ndeko Ngefa boya tokei o présenter biso vision na yo. Dès qu'on présente un message de vengeance, na ba discipline na ye. Présenter biso vision na yo ke tala makamba ba lobelinga na mokila molimo yango. Personnellement ngai na kozana ba question spirituelle na ko poser yo. Na ko tango ko présenter vision na ko yeba oza messager ya loi to ya révélation. C'est-à-dire ya temps to ya kala. Ya copie to original. Pe sur place na ko yeba que message na yo eza vrai to faux. Sur place. Alors, pour nous travailler na unité, il y a mboka oyo ekangolama tokende boye. Vous comprenez mon frère? Mais de quoi consulter bisote. Mais elle qui que bisoto confirme. Message na ya pesa ki biso. Apesa message nini? Na téléphone, na uba WhatsApp, to apesa to zalaki ne vis-à-vis. Donc makambo wana na yebi yangote. En tout cas, je dis la vérité. Na yebi yangote. O yebi mboka oyo muto yo ko renier ko tambwisa mboka oyo. Ndenge toza boy biso bana nzambe photo former d'abord groupe moko ya bana nzambe ya solo. To kutani silis et s'agit ya kozwa mikanda. Il y a l'état pour créer moi regroupement boko boyito parti moko boy. Oyo to ko évoluer selon lisungi ya molimo mosanto pour que to kota na kati ya makambo wana enfin que to yeba ndenge to kotambola mais façon eke mabe parce que na yebi lokote de ko John Ngefa yebi lokote après na landi place moko le bitangu na komi parmi bato atangi ba kombo moko aye kotalanga ak lobi ke nzamba lobi nanga déjà depuis une semaine yo zawa après ba sali so action de grâce après lobi oya ko lobate lokola ndeko wana donc aza nzambe te yo confirmer biso to confirmer koto lisusu soki ba ye kota lote lokola ndeko wana ba loba lokola ye toza ya nzambe te donc jusque là na mukuse pona ko batela bon nzambe na mosala na zosala ndeko Eli parle d'un Dieu tout puissant. Papa Charles lo parle d'un esprit grand créateur tout cet puissant. Au monde était que balance et vandi malamote. Donc, ndeko Eli Nzenza, avant d'aller à réfléchir, basakanaga na ba prophète te. Basakanaga te na mboka ya monene bo oyo biso to risquer. Ndeko nanga ye po biso to bongisi terrain awa. Ya wuti poto akiti. Ekuta to bundi na temps ya Joseph Kabila. Boyebi temps Joseph Kabila ndenge ezalaki na ndenge ezali. To bundi babitumbo yo yebi ndeko na ngai oyo donc il faut malamu katso ke vanda ta na Brazzaville mais to risquer yango ya kozwa biso kota biso na poche to na saki na yo
po be sa réputation na biso en tout cas na boyi yango pe na boyi malamu mona ngai expliquer nga vision na yo nazala convaincu sima toko soutenir to lobby pas ya bat vision eza malamu mais tozo tambola boy mais olalio lamuki okoti biso na kati ya soit Titanic soit loko moko bo et c'est plus ça bisoté ata moke personnellement. Voilà, merci beaucoup Balandinho, surtout il y a Short News avec Ekibumba, vous avez compris, Nini Oeleki, vraiment hello comment qu'on a tiré et pas il y a papa Charles Basali Nzambe Bazali, pe Basali Nzambe Maloba na bango ekendaka musika te papa Jonathan asengaki na basali Nzambe oyo bazoloba pona Congo bakutana babondele longo Nzambe atalisa bango vision moko po balobaka liloba moko oleba kende boy. Papa Charles vient de le soulever encore. En tout cas papa que Dieu te bénisse. Namoni tezali maloba ya Nzambe nde zoloba kati na bino. Kosi ces missions oyo nga na opasser au numéro ya prophète Jonathan ndenge bosola na papa Ngefa bosola pena prophète Jonathan et gosala eloko bien. Vraiment ndenge to uti koloba awa tozana problème moko tena papa na biso Elinzenza to monani pena na été to solo li pena été biso pe ba obozo mona to simbara micro toza la négliger parce que tozali moko to canal oyo ezo permettre sango wana ekoma place Y mais to yaka koluka basali Nzambe ya ba aventurier te je crois bino nyonso to bolandaka Ekibumba boyebi comment est-ce que to lukaka basali Nzambe o ba koloba di vrai pe ba o bobenga biso na privé toza pe na ndenge to pesa rabino ba numéro. Merci na mama Rito autaiko za na Kinshasa mikole utaiko leka webi mama na biso yo salaki ete tokuta na mokena papa Charles tokuta na prophète Jonathan ba oyo bazo comprendre vision. Vraiment merci na bino nyonso tout ba nyonso tout bazo contribuer ba nyonso tout bazo sala ete ba émission oyo etambola mokili mobimba Nzambe apambola bino. Papa Charles motuna mosusu tokoki kotuna soki lelo ndeko Elinzenza asali conférence de presse. Est-ce qu'il faut bandana bino na conférence de presse to il faut bandana bino na kosola na beaucoup tout ndenge baloba na lingala bongo boke na espace public et koiko sema il est libre ya kosala makambo oyo molimo na ye na vision azanango ezo sungai conférence de presse soki opesi biso invitation tokoya. Mais ce qui peut au lobby avant conférence de presse, na mona moto tel les a volonté na yo, poto pesa na makanisi et kozala kitoko. Na loba na debia wana lobango sans haine, jalousie ezate. Mais kaka pona ko battre la mosala toza ko sala mokili ba mona biso ba désordonné te. Vous comprenez? Donc ezana bato moso vandi wana ayebi ndeko Elinzenza. Tamo soso atikala na blessure moko ya likamoko boy. Alors ndeko wana alanda papa cha message papa se pesa ka yekimia. Bon, ayaka ayoka et papa ça a confirmé les cam oyo ngape na confirmé te déjà na départ ce qui au lobby loko onga na yebité déjà et baby mais azande kona biso soki amoni ke bato wana baza bato na tina na kati ya mboka oyo na komona bango to partager nan alors vraiment de loko ezaki toko soutenir yango. Voilà, merci beaucoup. Tokomi vraiment na suka ya émission na biso tozong sa micro pa ya papa Charles ameka ko la biso mo analyse muke ndenge tozomona mboka ezokende kobanda mokonza mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azwaki pouvoir uta le 24 janvier papa mo analyse muke na bokonzi to na misala o ezali ko saima na kati ya mboka to soki pe message moko na part ya Nzambe ezali pona tina na mboka opesa bana ya Nzambe nyoso bazali kotala bongo biso to clôturer émission na biso ndeko nanga wana message zangaka te fona bana na message ya molimo ndeko na biso Félix démarche ya makasi ya zanango ndenge nini a écarté bato a FCC wana je parle comme prophète ba démarche ne ya makasi ya zanango yo même à cause la zolela ba américain ezali ndenge nini akoki ko écarté bato ya FCC démarche na makasi yango. Alors démarche wana ezali na risque mingi parce que bata FCC pendenge bazana ba yebi ke mwana mobali ba déplacement na ye eko kutele biso cher côté opé bazali ko se préparer donc risque ezali ya ba conflit moko ya makasi o ekoki ko barder mikolo ekoya parce que position déjà basala ki mariage na bango ezala ki déjà mabe
so bakenda na position ya bango bazalaka moko ndenge bazalaki wana na bandeko na ye Martin babeta un coup une flamme. Je pense que mbelelelo tolobela makambo soso ya délivrance ya kitoko ya mboka na biso. Et ce que je pense aussi ezali que bon c'est la politique mais ezali que ndenge azali wana azali pe na posa moko basolola malamu na ndeko na ye Martin Fayoul basolola bien pour babunda bitumba na bandeko na biso ya FCC parce que clé anglaise oyo FCC azanango wana soki ezio na makolo en tout cas pour bima eza likama eza likamu donc wana sur le plan spirituel. Alors oyebi toza na politique ya Congo wana siko papa Charles azongi siko papa Charles toza na politique na biso ya mboka Congo etonda na haine etonda na jalousie donc guerre ezanano makasi guerre mondiale ezanano pe biloko ebele oyo ba nguna ya Congo ba preparaki pona kokata kata mboka o konyokola mboka oyo bazolinga bakokisa yango po etombe likolo ya moto ya Félix do bazolinga bakokisa biloko wana po etombe likolo ya moto ya Félix donc IDPS azali ko courir risque ya ko disparaître sur le plan na scène politique na biso réputation na vraiment beba makasi a disparaître pour instrument ya sécurité kalaki kota na molani po bakanga bouchon ezalaka IDPS. Alors bato bazala mayele bazala très prudent biso ba prophète au risque ka ko dévoiler ka ba secret bombana ka poto sunga bino mais mososo a comprendre aza contre biso aza te biso likambo e bomba ni pozo mayele ndengo ko bimela o kimambangu. Donc voilà ndeko eki oyo na kokai koloba pona mboka na biso likambo ya 100 jours na mboka oyo nazana kotambola tambola nazotala tala 100 jours je crois na monika bazana ko réflexionner banzela ba prince mais na sayo wa bastia ngo mabi ata na za ingénieur te na kena na sayo do prince bache wana ndire balinga ko cha prince te fo batu na bato wana so société nini ache prince wana prince do bache prince ya sika makuta ngo na mabulu boye okiti donc tozana moto kame on dit prince ya sika do place wana basala mabete donc balimba gafé 100 jours wana. Alors je pense que 100 jours ezaka nzela te 100 jours au sommet na place ya courant zate toke 3 jours mai to 8 mai était pendant 2 jours donc 100 jours il faut vraiment za la kanzelate mais za la 100 jours moko ya bien mais je pense que pour le moment d'abord moi makambo kanga yi chakuna en tout cas je crois est dosé sauf bazo kanga bakuluna po bakuluna bazo sala mabe mais bakanga ya désordre we za ki kuna ke kanga en tout cas est dosé nango donc total à 100 jours en ndenge et kozala après to ke na politique ya repentance ndeko ekina silisa carte mosusu ezaboy to zoaki ndeko Félix akota to créer moi ba lanterne makambo salimate ba to mona ezo salimate après ba bande la zéro on to kende na négociation ba bande la zéro FCC ya liso akota la muka ya liso akota donc carte mosusu o bazana ngo ya ko panza makambo ba bande la njoko ba panza liso njoko ne bande de biloko na zolo beza yango à moins que bazaba to balandaka bakozwa position motana loba Côte d'Ivoire obeta na moko pande aujourd'hui so kana résister to na chadar za la mystique omoni donc message à prophète za la pour épargner so que Ézéchiel okutango pour épargner alors tamba mona ke te to za la to négocier na koto to temporiser ba température za na kati ya bato ba IDPS tout consort. Alors après to ya so to complace to panzi to nyokoli yo moko moni élection ba sénateur FCC azo remporté ba député nationaux et donc a kangi clé anglaise donc clé anglaise wana kanga mona kolongola donc kola pambola bande ko balandi biso bana vengeance na lingi bino makasi boa kitoko tellement pe mitema na bino peto elombe vengeance apambola bino pe abatela yo ndeko eki. Merci beaucoup Papa Charles oyo apesaki biso tana vraiment pona ko limbolela biso pe ko panza sango malamu. Je crois moko na moko a bénéficier na message oyo enga pe na pamboli bino penza ba e bozwa ki tana bino ya kolande mission oyo je crois bozo ka mongongo na ngai moi kokoso ezalaki na nzoto kasi to ko sala be makasi na ngolu ya nzambe po ete kimia ezala po tango nyoso tout to komisela bino ba message ya nzambe oyo to komisela
bino kasi très bientôt avec papa Charles na bande ko mususu to yambaka to banda pe ko émettre na ba chaîne ya télévision ya sur place awa pour message au bino bo bénéficiaire nango bande ko pe bazali sur place awa ba bénéficiaire nango et tozana posa ete o nyoso to azo yoka yango ameka ko bongwana ameka ko sala malamu po ete mboka na yo moto mususu akoki ko sala yo yango te comment yo chambre na yo koki ko embellir yango mais salon na bino eza na fulu wana tolingi toloba na bandeko na biso baki kokamba mboka pona na tikali komona mutu moko te asombi hélicoptère mais bozana banda kwa kitoko tozaki na banzela te est-ce que botambola ka na banzela wana ya mabulu to boaka na ba hélicoptère bokita nango na mapango donc bosombi ba hélicoptère te mais bozo sala erreur tonga nzela po ekosunga na yo moko na mutuka na yo bozo benga ba invité bazo ya francophonie batu ba roya so batu bengba ya bosali nzela mbango eza soni to tiaka couleur te po bapa ya bazo ya to bongisa ndako na biso eza malamu kanga likambo yo eza pena mwa message ya makasi koma chambre na oko iko embellir yango mais salon na bino eza fulu sko mutu azo yo talo na chambre leka na fulu mboka Congo tozana na fulu banda kuna biso tozo bongisa mboka tozo tika ngo fulu eza soni to bongisa salon to bongisa veranda to bongisa lupango mobimba po ete soki bapa ya baye kotala biso bakuta ete makamunyo soto ezali na solo papa eloko ya baksa ezali oui na lingana baksa ndeko ki eloko lobi eleki kitoko dans le but cette fois-ci francophonie photo que ça là on a commis na makala poto tala bato ba invito ba oya ba kota nzela nini po ba juger Kinshasa omoni ba sala ngo na triomphal kuna na ba oya moi place princesse mais touro na commis na makala kota le destin to senga bango kaka basa ngwata na makala pardon makala na le destin total entrée c'est ko bato ba juger Kinshasa balanda biso pe na vengeance TV c'est ka ba message ya vengeance kuneza ka message ya bomboka na bo santo pe tozana 00243 89 83 77 536 au Bengiwana lo sambo to bondeli explication ndoto to pesio otuni motuna to yanolio voilà merci beaucoup ezalaki ya bino ekibumba ou ezalaki aider na moko ya biso moko ya biso junior mpidi nazire kosekisa mama j'ai askuna na kati ya Londres ba kosekisa pe ba nyonso tu ba yebaka kombo ya junior mpidi ye muta aider biso lelo na caméra et ezalaki ya bino ekibumba ou ya présenter émission oyo je crois bolandi yango na boke binyoso tu to sala malamu po ete malamu et polakate malamu et polakate malamu atasoko sali yango yo atasoko keiba na no ba obika nango lelo ba Mandela batika malamu pona bakoko na ba sud africain surtout poni ekozala bisote totika pe bakombo e osala malamu combien toza nango na compte et combien mboka eza nango na compte bino moko boyebi voilà nous sommes arrivés à la fin tolobika ande tolobarana bino ensemble na suka émission na biso glory be to God bye nalingi nanga mot de passe pona banda ko naviguer. Très heureux, chers internautes, de vous avoir encore trop. émission na bino